Voilà, bonsoir, bonjour. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Le sac on a bien ça. Connexion web et la jeune bonne. Luna. Luna, LK. Kala, ma copine, ça va? Kala yaya, kala makasi nazali. Nga yaya ga so makambo important isa. Yo ebiti. Voilà, beau tapoter, la biso ba partage. En tout cas, Benita, nous a vraiment la besoin Benita. Benita, il faut oko tapenda live nanga, ozwa kiti. Ozwi kiti place oza, babi oza na Kishasa awa. Soko oza na ndaku te oza na libanda place makelele. Conseil gratuit Benita, faut kota na ndaku. Précisément kende kati na chambre na yo. Ovandi na yo na Ramsey. Bo vanda zwaka telefone tchalo wa radio bo bando yo kangai. Bo zwa kiti Benita na Ramsey. Bo zwa na kiti bo fanda. Maria. Yo za pene invité na live alelo te mais parce que ba problème na bino eza ba meilleur ami misatu ba panyani. Donc Maria pe ozali. Zwa pe ka kiti koto ozali mi fandela. Zoba na biso ya YouTube. L'échec. O nga na bengaka Karine. Zwa pe kiti vanda mama mitomane. Zwa kiti vanda. Bandeko. Omoni makamususu nalinga kolobela ngo penza te. Mais makamususu nalinga kolobela ngo soki vraiment eza important. Omoni apport nanga na réseaux sociaux et à munene na un apport na une grande partie ya apport na kati ya communauté na biso, ok? Boza na bozwa donc voilà, beau tapoter s'il vous plaît, beau tapoter. Nga na un apport munene na sala na kati ya communauté na biso. Très important la famille. Koza na sagesse. Ngai na sali ba apport ebele na kati ya réseaux sociaux. Naza parmi bato balakisi basi ndenge nini ya koluka mbongo. Comment mwasi akokoma indépendante. Comment mwasi ya lelo akokoma responsable à lobby. Comment mwasi akokoluka mbongo. Nini mwasi akosala po en s'en sortir na vie. Naza parmi ba youtubers o ba porter un plus na ba vie à batu. Moi j'en fais partie. Étant formatrice, coach en ligne. Nazo formé batu na business. Bandeko bobenga ngai soki classe robanda quand classe e obanda ezala 3 jours hein, et obanda le 15 février ti le 18 février. Dans affiche déjà na publié qui na ba story na ngai etikali na posta on a TikTok et puis partout. Alors, parla lengna loba nini? Parla lengna loba. Omoni maramunion sto ekomela biso na ba réseaux sociaux awa parce que neti série oyo to mona lelo ya Benita, Karine na Maria ezaloka sera vaidei. Omoni batu batala ba série mingi batala ba El Diablo, batu batala ba série trop. Omoni nde batu bakoma na rage a ozela série banda air nini ko banda air nini ba série wana. Makambo ezoleka na TikTok ekomi lora série. Ekomi lora série ba meilleur ami. Oto kantai ba kopanyanya te un jour. Bangwana ba panzani ba secret komi kobima. Eloko esala passe eza nini? Étant coach, étant formatrice,
namoni mwa importance ya bongo na nga ya koapporte na kati ya communauté oyo, na kati ya jeunesse oyo epoli ezokende na okufa bandeko. Benita akozala za mabe, Benita a parfaite te, Benita lelisa famille ya papa nsaf, Benita lelisi bana papa nsa, Benita a mutu mabe o batu nyonso tu bayebe eza ya komarche bamoti. Mais tango batu babanda oloba ke Benita a mutu mabe, ce sont les mêmes personnes babanda yo oloba Benita a mwana malamu. Est-ce que vous comprenez? Tango batu ba dénoncer qui est Benita, ce sont les mêmes personnes babanda oloba te Benita za mwana malamu. Ka batu wana lelo bayo talisa su batu ke Benita a mwana mabe te. Wana ekomi babenga ngo incitation à la haine. Parce que mutu moko bondima kazara mutu malamu, po lelo bobebani na ye bolingi botalisa ngo batu ke mutu wana mutu mabe te. Tondima kaza mutu malamu nde bolobaka. Manipulation. Comment batu nyonso ba mama penza o tozomona ba mama, donc batu ba koma na bango ko préférer ko soutenir buzoba. Et puis lo ke ka musanga mona muta o leka pe na TikTok abinga na mwasi ya mbongo, na mwasi ya mundele, na lataka ba diamant. Yaya oso mona mwasi ya muta mbongo millionnaire akoma mukala ya ko influenceur. Millionnaire atikala millionnaire mwasi ya mbongo atikala mwasi ya mbongo, mwasi ya mbongo soka aye ko soute aye na vie na yo influenceur akoma partenaire. Jamais omona mwasi ya mbongo akoma lobela nga Sara akomi ko fingela nga batu akoma ko sabe mission na kombo na nga te. Wana muta pasi, wana muta nzala yaya. Mwasi ya muta mbongo akoma kamukala te. Mwasi ya muta mbongo akoyi ko ya ko se ridiculiser ta komo sala ba live na TikTok, impossible je vous dis. Impossible. Nde toza wako to ana biso tunde toza mutu na mutu ana bato ba soutenir kae. Ngana na ba grand partenaire na nga ba soutenir nga basi ya mbongo basi ya larp nda ba millionnaire, aza millionnaire reconnu ya simanda kute. Ata za fan na nga ndenge nini. Jamais millionnaire akotika ngwende na ye ya ki madame ya mwasi ya muta mbongo ata linginga Sara mingi akoma na niveau ya osaela nga kimukala na internet. Andi makofinga mapona nga, akoma kofinga batu pona nga. Jamais. Ya mutambongo ate. Mutambongo ate. Bilo nyonso tu baola kisabino na TikTok. Eze ekiri ba mythomane ya bescro. Ekiri ya bescro. Bayara na makamba lukuta ba chaînette bazola kisabino ba chaînette amanzanza. Ba argent cap oyo o abiso ba argent oyo yo poko somba argent na omo boy ba che yango bula ya pierre moko likolo kosi pe batu o na lati o diamant. Ah, Congola complexé. Obi que Congola réfléchissara muke, Congola na problème étude hein. Congola na problème sagesse, na problème intelligence, lisusu na intégration. Donc mutu mo alala lamuki ayo kosa batu nyonso communauté mobimba kosa penza. Donc batu pe ba mona ka kosa mais likolo a complexe ya langue, complexe ya soi-disant mutu so za na États-Unis ba complexe bino bokoti complexe mo bozo ndima nyonso oui bazoba yango vina bino mobimba botika la ka otalaka batu na sima maya wana mwana mikonga makolo poussière ayaka makolo poussière tala maya lelo atiki bina komi komata ba avion na ba business class bino botika lika na ba commentaire bo fingara boya otika nde biso boya otika biso na ba vie. Ah oui, boya otika biso bo bando tala biso ka bongo parce que bozoye makamba bozoye ba objectif à vie na bino te bino mono na ba commentaire boana ba problème na ba vie na bino bo ba vie na bino zo avancer te mais bo vandelika ba vie a batu. Oko réfléchir mukoni pe pona vie na yo. Maya yara makolo poussière oui. Ayara pe makolo poussière mwana mikonga. Bon, vie oya yaka na ngwa uta na ngo mikonga na oaza na ngo lelo eza su yango te. Yo zo finga ye zo continuer zo avancer. Et particularité on a lingela ye, particularité na lingela ye un esprit d'entrepreneur.
en dehors ya babezi ya mafinga ya impolitesse ya nyonso o asalaka ana parti positif na ye oyo batu bako copier vie na ye eza ki entrepreneuria oyo asalaka malgré aza na kati ya baclash matalisaka batu ke mwasi foteka ayo finga bino ayo chuba soda mobutu mena suka lango alakisi robe à vendre barobe yango oyo omona ke mwasi oyo ana mwa quelque chose na mutu ana venir siko bino batu nyonso boyaka ovandela biso na bacommentaire bokoma na donc bino bopasaka vi na bino na journée mobimba koya kofinga bavi ya batu nga na otuna bandeko na nga oyo boza na bacommentaire est-ce que tango bosisa kotala ba live nyonso ya mafinga wana après kotala ba live wana tango vandaka siko yo moko tango lobi natalaki nani onatala na suka oganyaka nini eloko nini obakisaka na vi nao eloko eza te ka kofinga so borapele moto autaka mikonga est-ce que yango nde esalaki ekitise lelo ezongisa mikonga je ne pense pas mais batu bokomi na motema mabe moko oyebi ke so otuni mpe ya mutu yo ti ofinga moto asala o nini omona mpe boyebani te botikala okutana na vi te mais soit dizaka mpo asepelaka na yo to asepelaka na ye kuna aofinga yo lokola nzambe aza te na sa moi oyo aofinga lokola nzambe aza te siko millionnaire mutambongo donc nakeka musika te nazwi lokola mama majabu ndenge aza wana akoma siko mukala na nga asali mpe tiktok so bafingi nga ya fingi asali mpe tiktok akomi soda na nga te wana mutambongo te mutambongo akoma amukala te mutambongo akomaka partenaire mutambongo soka alingi yo mingi aosoutenir yo Sarah faut ça la plateau il faut ça la maison il faut ça le loko boy parce que alingi yo faut soutenir yo soko moni mutambongo azolobaka mutambongo en même temps mukala ya influenceur aza mutambongo te linzanza mutambongo akoma mukala te ba mère na biso bazawa na so na zuneti mama kecha olangi donc mama kecha olangi na kolongwa na ba grade ne nyonso mwasi wana za nango lokalinga nga Sara mingi habité na che ba grade na nga pembeni na che ki mwasi ya mundele pembeni na che ki madame pembeni na che ba diama pembeni na komi na kofingelo batu na TikTok wana insensé wana za insensé mutambongo asutenaka na mbongo mutambongo ako gâché tant na été ayo koma mukala ya un simple influenceur au sala ngote mutambongo ayaka partenaire tango batu ba oswana omona ba otanga komba mutambongo boyeba te partenaire a salaire ya sarato la luna ka luna na boyoka ye wana te yende partenaire na mutafutela kendako ezala bongo mais soko moni mutambongo bako akomi ye moko asala compte TikTok Moze alano pardon likambo ezolekelaka oyebi natali pe ba page complexée ba page anzala o ezaka na TikTok bazo poster pe mwasi ya mbongo yeyo bizengi babola batapasi ba complexé bazoba moko na mona te donc mutalali ne pe ala muki bo ayo kotsa bino nyonso na kati ya caleçon millionnaire mwasi ya mundele mwasi ya mutambongo basi ya mindele nyonso bomona na ba TikTok ya bayunga na ba finga batu basenditi baba insensé nga na ba camarade na nga ya basi ya mindele ba tala ebele tala jamais ko ba pe na ba TikTok mais jamais ako fungola TikTok ayoki ba ofinga nga ye pa bando fingela nga batu te ya obenga nga kana privé Sara yango mwana na finga ko wana oko betisa mwana ana te na tindelo mbongo ba beta epenza donc omona ke ya patron a prêtre ako sala live pona Sara tata linga Sara banda likolo tina se soka za prêtre aloba Sara nga na otindelo mbongo kangisa mwana ana mais jamais mona prêtresse moko boye a fongola compte TikTok po ba fingi Sara to la loka linga nga mingi akomi insensé pa komo swana komo finga batu wana ba manzanza ba imbécile moni madame
na TikTok azate. Madame na TikTok azate. Na TikTok na biso ya communauté congolaise, madame azate. Madame a se respectaka. Aya kosala ba live à la compte. Ata lingi mutu ndenge ni ata za fan na eti liwa. Toke musika te. Tozwika bakonzi na biso mboka a. Ba excellence Vital Kamerhe ba soutenir ba musicien. Bakonzi nyonso mboka na biso a ba soutenir ba musicien. Bana ba musicien na bango o balingaka, mais jamais au mona mukolo moko président de la République to ministre moko afungoli caméra afungoli live loka ba ofinga musicien o ya lingaka ale ministre abwaki nanu ba pete na ye aye otalisa biso combien linga afali mingi aye ko répliquer mafinga. Et ça la matin. Et ça la matin. Wana eze kira bescro et kira ba mythomane. Ba vivana ba rêve. Vi o eza ya bangote. Yango nde ba yaka okosa batu na ba internet. Sikoyo bakutani pe na communauté ba complexé. Nyonso ba oyela bango ya lokuta ba omona ngo ka flou ba ondima. Bino bata ba commentaire. Bobonga mkonini. Nga na emi nombre d'années na sali na réseaux sociaux hein. Ah, vie nanga ça va hein? Vie nanga ça va sko bino batu bobanda pe réseaux sociaux ya kofinga batu na ba commentaire. Botongi combien bosombi combien bosali de anini. Bosali de anini. Bobima na vie a complexe. Bosala quelque chose. Mutu nyos tutenda zara na mayele ya ko entreprendre. Nzamba chela mutu na mutu likabo na e. TikTok eza place à ko gagner mbongo ya ko se faire de l'argent na ndenga mukiete. Mais batu bana vision te. Batu batika lika kolandela ba via batu ya finga ki ya salaki tala communauté mobimba ba comment on sepela so ba publier mutakala ya mutu, nidité ya mutu ekoma eloko esengo. Batu tout ba d'accord pour mutakala mo rebimi na réseaux sociaux. Eh, boa somo hein. Boza somo penza o communauté bozo kamusanga na niveau moko non laisse tomber hein. Ngana camarade ya Benita te hein. Benita finganga trop. Ngana camarade ya Benita te na pe camarade ya Maria te. Nga lota aki camarade te yango eloko na yo vande na live nanga. Comment batu mobimba bakenda place makamba malonge ezate batala ka makamba buzoba oye ko bakisela bango ate lokote. Moment obino bo fingana na ba TikTok boyebi batu ba okotsa combien na journée? Maria wana bo finga boyebi combien okotsa na journée? Mutauchi mikonga. Akomi na ba voyage ba kwenda vutuka. Azui fond. Akomi koteka. Auti Lubumbashi boyebi ateki combien koti combien na compte na e? Mois ya septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois, nous avons combien de bakoti abala, basio bana vision, basio bateka kababa indépendante. Ngamo même na YouTube na sala be monsieur belete hein. Tant ezate yaya. Ti na vanda live ti fin du mois na za 3 000 4 000 $. Na oso na salika une semaine toka na journal le so pe na teki pe bien biloko na nga nyosu na zaka nango na ko kanga mbongo wana na journée moko. Tamia na teka nan. Ba mama, ba papa, nde ba vandi ba osepela, nde ba ndeko ba ko potana na réseaux sociaux. Si konde batu ba opotana bino bo gagner nini? Après boyo mi benga nga na mutambongo. Mutambonga mukala zalaka. Mutambongo yo fingela muninga alaka te. Mutambongo asutenaka na bambongo. Ngana na ba camarade na nga so ba fingi nga pe omona mafute machi bango chi na kingo. Saranga na supporter ta longa kuna supportango. Ozaka ndoki nga be ko supportango. Toi ne loko to salete nga na okoko kangisa mutu na vite na okene wa pona kangisa e. Sara na tindela ki ombongo na nga po kangisa mwana ano escroquer nga abi je m'en fous. Basi ambongo bango wana. So nga camarade na nga to partenaire na nga mo na ebika sara na mbongo. Akomi ko fungola ka ba live afingela nga batu. Nga mo na odute na mbongo na e. Walai
na douter na ko douter na côté doute à 100% dans le bas. Est-ce que fio azara pe na mbongo, est-ce que azara na mwasi mundele patron ndenge nino amikiti si tia koma ofinga na ba live bossa mafinga ala rate bossa mafinga ala rate bossa solara action au mona ba mécène tout auto bois kaka basaila batu be mission te ba soutenir ka na mbongo petit nanga na sombelo loko boye na okabelo loko boye ata linga ko mingi nde nini ayo sailo live te pour un patron à prêtre à prêtresse batu tout ba na tiktoka manzanza ba complexé baya ko memela baninga envie baya okotsa baninga complexe ya luka vie appréciée bolakisa batu ba bijoux ba mbongo bandaku mais bolakisa batu nde bozu yango te ya moi j'ai gagné ma vie na business naze exemple na lobango met fois na ye réseaux sociaux na ye na mobali moko ti lelo naza na ye andeyor na ye bosi boyoka bamisa bino audio ya Sara asola na likangu bosi bozwa capture a Sara asola soki na mutu soki baobeta soma solo nini nga audio na nga ebimaka te naka na audio te na pe na capture te na internet na tonga batu te na camarade te oyo olobaki ta na tonga kina Sara audio yango eza nango te nga na yaka oyebisa batu ko réussir na vie et à sacrifice humain te bato balanda formation pa nga na batu bana ba témoignage ebele mususu alobi na nga bisara grâce na yo na somba mutuka grâce na yo na komi ko voyager na fungoli boutique nga bibo ende na lingaki osala musala moko bimisa yi ba énergie eboti ba fruit na olakisa bino nazwa ndako ya munene nazwa ngo ndeni nazwa ngo na kindumba te na kendaki cop na braza te nazwa ngo na koteka nga kutu youtubers bafuta nga chaque fin du mois mais na okanga maboko te na yebi ke fona sala sous business yango nde kokomisa nga millionnaire eza salaire à YouTube te mais bozo vandisa batu na ba live plein matin midi soir et puis bato bino pe bozo landa bo gagner lo côté ba oyela bino ka mafinga ben sanité mitakala batu bo kabola ba onde négative na vie après vola lo fukami pe nzambe pambolanga nzambe na ana besoin libala nzambe na ana besoin kobota ekoyate eoyate ndo mona bato basali 10 ans église akendela problème à libala asali 10 ans mais libala pesate ndo moni ba pauvre ba ebele na l'église ta ba pauvre batondi na église oka sala 15 ans aka pauvre aka pauvre siko tangu bino bovandaka bosali lisanga yo swa diso sambelaka otiki pede moko azokamba na live afingi famille oyo afingi famille oyo afingi batu me bino nyoso bo participer na lisumu angoti na moto aoyoka ndeba ofinga pekisite na moto afingi na commentaire na moto asalaki live ofinga bino tu bofingiti bokoma ozwana bino ba masumu mo ya gratuit oyebi mutu te mutu afinga ota sala o mabete boyebani te mais oyini mutu wana komi na preto chube mbeli fo mona ba mafinga na ba commentaire batu bazangi mitema siko neti problème a Benita bino boya koloba Benita mutu malamu ti tangu to obenda Benita matoi na ba video na ebimaka ya liboso boya bosangani Benita mutu malamu botika Benita papa sa nyokola kaye lelo boye su Benita komi mutu mabe te photo zonga na maloba liboso Benita zaki mutu malamu boko changer identité te bandeko petit à petit tokende vers le temps de la fin nyonso o toza o vivre oyo ya nango pamba ya ba formalité na sa clash na sa bozui na sa ba bijoux na sa ba diamant
na sa komela, na sa kolia, na sa sentiment, na sa koseka. Il faut boyeba que Jésus-Christ revient bientôt. Lelo, ako yape lelo. Yo moko mitalara place oza, so Jésus-Christ a esiko na oke wapi. Lelo, oko okufa peka lelo. Siko mitala nengo zawa na ke lelo liwe zuyo. Mitala otika ba no na position nini. Oza de ana nini, osali de ana nini, otike la ba no pe nini. Batu ba okoma na niveau ya réfléchir même pas sur baliwa na bango. Même pas sur avenir à bana. Karine, na yebisa ki osoyo répondre nga na oyate. Na yebisa ki na oyate. Mais tala elo conseil ka na opesa o. Mema mwana pas pédiatre. Mema Henrietta pas pédiatre. Omoni mwana no a ronflé mana ba crasha na mungongo. Tu es tellement inconsciente que oyebi même pas olande l'état de santé mwana nao. Oyebi ka internet vie na mobimbeze internet. Mwana ko ronflement wana na tuni mwana aka mutu munene nzoto mukie. Siko ana obésité ya bondoki to eza nini na bando yoka mwana na nana anti-ronflement. Mais Nathalie ngabite, mwana azo ronflete, mwana wana ba problème respiratoire. Ana ba crasha na kati ya tolo. Otambusake na malili, ole kaka na ye kitelantela partout za otambola na mwana. Soki froid attrape ye, ako koma na ba problème ba cracher vandie na tolo. Mama, nakoya répondre au soko omemi mwana pédiatre. Hein? Mais maman na pédiatrie, ne naza soki ka osali vidéo ko memaki mwana wana okindaki ni na pédiatrie. Ba bendie ba crasha ba aspirer ba crasha wana osali live alali pembe no che vidéo na moni alali aza o ronfler ronté. Na oya répondre. Occupe-toi de ta fille. Occupe-toi d'abord de elle, de sa santé. Ce qui pèse à obésité, kena omona minganga. Parce que l'obésité est à poiter. L'obésité, c'est une maladie. Ata mutamuki à cause de la obèse. Bon, le repas mutu munene obèse est na mutu, on ne sait jamais. Donc, ngana oya o répondre yoka soki outi na mwana wana na pédiatrie ba longoli ba crachat. Ngana mama bana. Na yebi ko ronfler, na yebi na mwana soka zana ba crachat na tolo. Wana eza ronflement te, batu msuba ofinga za ronfler te. Mwana ana ba crachat na tolo. Kende mona munganga mema mwana na yo, musuba benda kango, mususu ba pesa yango ba kise kitisa yango au bimisa na kaka. Après we osaba live na o ala con, ozo sala ezanga mutuna makolo. Moi si mo non sans sa vie. Siko Benita. Omoni na vie, soka te ennemi na yo azo peso conseil. Soka eza malamu bazwaka. Balobi ennemi na yo akoko mape kana la bénédiction na yo. Oui, oui. Omona na onte mutu mo bosola na yete. Mais ba yaki oluka yo à travers ye. Ayebi sipe bato wana bitenga na eto solola te malongwa awa koma ovana lemba to koma ovana na coin. Mutu wana pa ye aye ko pambola yo. Ennemi akoko makana la bénédiction na yo. Benita na tira yo bas oreilles depuis. Ya Noela madinga ela biso adage. Mwana mwasi so asa komi na 30 ans azalaka ne bekiri te. Azalaka na bakamadi te. Ki camaradero lelo bozo sala ezo futa bino nini. Na zongi sou na ba vidéo na salaka na lobaka les relations des réseaux sociaux ce ne sont pas des relations à considérer na bandeli. Na lobaka ba relation nyonso toza ko atreprendre na kati ya réseaux sociaux eza ba relation à ko considérer te na lobaka ngo. Tala ba meilleur ami misatu ndenge ba panzani. Muto aza camarade na yo na lobaka na o Benita. Infidélité à mobali na yo. Etali camarade no ta na droit ya manquer mobali no respecter.
Benita ozalaki naïve te mozalaki bosusu elela yo yebi makambo na oloba po amungala tobendaki o matoi surtout nga personnellement nabendaka o matoi na baka baliaka na ndoki te basaka likopa na ndoki te wana bakommentaire ezalaka nini ya bashiwawa ezalaka nini mutaketo olingi okabola Benita na Karine olingi okabola Benita na soki Karine na Maria yaya na okabola bango mpo nga na saskoni nga nazwa Maria nazwa Benita noke na bango wapi bakamari na nga kala kutu na kotwa ya bango te bona bakisa su ya sika noke na bino wapi bakamaradi na nga ya kala tolia tolala tomela na kotwa ya bango te ba na sa moyo na kisasa bape babola te bape batapasi te ba madame na kotwa ya bango te topepa na aka na ba boulevard so tokutani pim so esengi tokota WhatsApp tokoti pe WhatsApp na kotwa ya bango te bato bayebi nga mieux bato nga na yebi mieux na kotwa ya bango te ebongo ba inaperci moka na yebi mutuna makolo te na yebi badikosi na bango te na yebi nde bakolela te ale kana kibompaka na nga boye na ye kokotwa bango na luka inkebeleka kikamarade efuta ngani Benita, ce que tu as vécu aujourd'hui nga na monango na ba camarades nga à l'époque avant na yeba makamba ba réseaux sociaux nga ba camarades basangela nga na mona ba réalité tout ya ba camarades na monango na vie babalukela nga et pesa nga leçon na vie nga na te ya ma leçon ezati pour internet nga te ya ma leçon banda kala na vie normale camarade est important na vie na nga te camarade a problème camarade a danger permanent ozolia na ye ozolamuka na ye po mukolo bobeba na ka ma nyonso ye réseaux sociaux kala réseaux sociaux ezalaka te kala ezalaka osambusa o de bouche à bouche mais lelo loka les moyens les plus faciles ya osambusa mutu ya osala mutu chantage eza internet nyonso mbala moko oya internet en tout cas nyonso e mama secret moko ekobata ezala te nyonso oya internet soki toyibaka mungwa ekoya soki tokendaka cop ekoya soki tofingaka bato ensemble ekoya soki totambolaka toyibaka nyonso ekobima jour yango camarade aza danger permanent ya vie ya mutu lelo Benita maloba na nganga moni maloba na nganga na banda oye biso mama fongola miso nazo peso conseil Benita mbongwa papa nsa okukai kolia ngo yo mokende komona bana na ye Benita modèle oyo finganga na ebisi yo Benita kende komona famille papa nsa bongisa na bango lingo sala vie na yo continuer chemin na yo na mobali oza na ye tala lelo ba meilleur ami na yo monde ba tie mutakala mbali no libanda bosaka ki camarade yango na ndeni donc ngapi ane na zaboye na bandi ko betela camarade na ngali solo o camarade na ngalobi ni ma copine Zana tala bosala yango ndeni okomiti na niveau et puis Benita yo zaki pe azoba bandeko bomoni série botala ya Benita série botala ya Benita s'il vous plaît conseil gratuit oh là là mawa série botala ya Benita conseil gratuit série botala ya Benita na Maria na Karine et servir bino leçon bosukisa ngo série te ete ya bino lelo ekweleli Benita ba camarade ba osambuse lobi ekwelela yo po yo po anavia ba camarade lobi kuna pe ekolela yo kuna po bolingi via ba camarade nde boza bokoti dane lengi ya ba camarade ngana na camarade te bino sko bwana lengi wana ya ba camarade mona lenga ba camarade bwana ngo bozana na bilengi wana dans lelo mutakala mobala Benita bimi lobi pe ya mobali musu ekobima lobi kuna pe musu ekobima lobi kuna pe mususu ekobima parce que eza rythme
bato bavandeli banidité ya bato bato bakoma yoka esengo kosambusa mitakala ya bato ekomi loka Karine c'est normal aza 100 cœur ya obimisa mitakala bato po ye mutakala esambwa aza na cœur wana aza 100 cœur so aza mutakala muta obimisa ngo sa a réfléchir deux fois te po ya sambwa mbana mbala sambwa babimisa mitakala na ye. Or muto azala victime ya mutakalisation ayoka pasi ya bato ba opublier banidité na bango. Moto azala victime ya viol ayoka pasi ya omona ba violer mwana mususu. Moto azala victime ya agression ayoka pasi sora yokili solo ba agresser mutu. Moto azala victime ya konyo kwa mananda kwa mama mbanda aolingaka te amona mwana na ye mbanda bokola ye. Mais lelo mokile komi le contraire. Donc soki yo mutakala na we sionaka okomi prête osambusa batu nyonso. Soki yo ana réputation mabe okomi prête obebisa réputation batu nyonso. Benita mobali no asambwe. Nidita mobali no eza na internet. Ko wanga na ote parce que ba panjango partout. Ngape na nango na téléphone. Ba panjango partout. Banani ba meilleur ami. Bato liaki na bango. Omelaki na bango. Okanje mo mari misamu te. Naliaki na bango. Namelaki na bango. Papa babwakeli nga maladie. Yesu babwakeli nga bobola e. Balesi nga nde poison e. Finalement, vie à ba camaraderie. Oh, bozo kokotika ngote pourquoi? Et puis on dirait bozo a leçon te hein. Bande internet et banda ba trahison ya ki camarade yo ezo salama partout. Mais ozo monaka batu ba omona na ba oyoka te hein. Au moins, quelque temps, bah, seulement clic, mon robot, hein. Netingelo kele kelanga mutuloka ange. Ozara mukala benita. Ndeni na yopo balukeli benita kambala mokongba okomi na ngamba Karine. Na otala sous vidéo mo basalaka Karine, Ange, Christelle wana, Benita, ba meilleure amie. Vidéo wana bosalaka. Na mona ngo lelo na TikTok. Ah ba oseka. Nan balakisani ba vrai faste. Bo vivre na hypocrisie. Ba meilleur ami bazala asuste. Bo zwa mayele. Bo sepela mutakala mobala Benita te eza malédiction. Nidité ya mutu ya malédiction. Mwana Noé o amonaka bolumbu a Noé. Olia zipa. Parce que bana Noé nyonso ba mona mitakala na ye. O akotaka liboso. Tanga moni bolumbu a papa bango. Olia zipa papa. Parce que papa aki na kwiti ya masanga. Abimi akeko panza sango papa lali mutakala. Mais mwano ayaki okota ya mibale. A comprendre que papa bango aza inconscient na se ya masanga. Azui liputa. A protéger a zipi nidité ya papa. Oya akenda ko panza sango mutakala papa. Ye wana ba modisa kati. Génération ba Éthiopien ba noir ba africain. Malédiction. Faut cheze ya bisoten e uti banana Bible. Bilo tolinga yango wana ba biloka ba mitakala batu ko publier. Vous gagnez quoi? Pour battre mutu, il faut que mutakala mobile nae. Mais boaka ba meilleur ami. Bolingo même yaki amitié parce que bolingo eko si la. Mutu akufaka. Oko somba pe télévision lelo ekufi. Phrase wana o ebima, ya séparation. La séparation existe. Mais pourquoi après la séparation et comme la haine? Bozaki ba meilleur ami. Nathan bozaki ba meilleur ami. Pourquoi pas qui amitié wana reconnaissance ya ba bon moment o bo pasaki ensemble. Oh moninga longwa ka place avandaka yaka baby shower. Oh moninga bo alongwe place azalaka yaki bosungana ki bolelisa ki. Mais pourquoi bokomi na niveau ya robimisa na ba secret? Si kotango ba ebisa bino sarato la beba na batu. Wapi camarade nanga moko o to salaka na e secret, to salaka na e cop na ya na bimisa e na réseaux sociaux. Camarade nanga onkomoni na.
camarade nanga oto bebana na na réseaux sociaux za camarade nanga komone na ngana na ba camarade nanga nana ba camarade nanga ba ebele batondi na TikTok ya osana te toseka tosolara toseka tobeta kabama solo ye ainenga zana ebike Sara ko memanga na internet chata mukolo moko te po eza vie privée na biso eza makambo nanga ya biso toyeba na va internet mais combien baza toyeba bango bayaka ekiri balia bamela batambola baseka balala ba chambre moko tala grâce te mona Karine bakoma mpuku na nyao mais bazaola la mbetu moko batambolaka tala lelo Karine nga koma osambusa ye na lesa yo na bokola mama na yo Benita omonaka te tango nazawa rappeler bino mutu azaka na bakamaradi na ye basalaki équipe nationale bango nyonso bakabwana na ye tant naza koloba bongo bokancha na oloba na ba compte à rendre nde na lingake te ezalika bongo te équipe conseil nebe bosuka place tout ça Benita ce n'est que le commencement Maria o eza début po ya lâcher te ya oluka notoriété aotika binote aotika binote en tout cas nde na yebeli aotika binote so bo beti eloko ya supportera te eloko ya supportera te za kara bondi mana bino kutu batu balobaka gagner mais bo pese notoriété te bo pese importance te bo pese vue te moni view bo pese ngoka ndete Benito sala live poani mutakana mobile nizo tambola allo Gloria robe pamba te pesa e robe wana ya mapapu wana ya rose opesi antikasi ye mo azana na esi azo antikasi ya 11 Pro Max na ya azui 11 te nana 3 modèles ba antikasi wana tala na tous les 3 eza ya jaune mususu eza ya vert ba carton jaune na ba carton vert vérifier 11 Pro Max pe kozala omona ngo wana tala vérifier penda bien ozwi yango ozwi na chargeur à iPhone na type C ozwi boîtier na type C moko na live Gloria botungisanga pardon na live donc elo ya kokate na otekela bino secret eza kara bobete kara oya oyokela ngate en tout cas be mission no esilité po place obokoti na Karine eza assiette ya vandaka sko ba camarade ne tu bakima na assiette wana ba répondake te donc moni assiette ya vandaka eza assiette arando ya luka notoriété na ya tonga ngo na rando ana mayele ya construire quelque chose na mito abatuté na ye na ba fanatique na ye bazoba bango nyonso ba na assiette arando ba ka prête arando donc soki penza bolingi na bino ka to yaka ka to yoka bino bakake beta biso na matoyi bo continuer ko répondre oya oyoka nga bo bete kara sa makamna yo aotika aosala rando na mupepete aotika na ya oloba adaso yibi nini akoloba lobi ti aotika so amoni réponse ya ta aotika na nga uto finga nga foya kokane ba vérité na ngati nga soka na elie vérité ya yo finga mamba lukuta auto finga bomoni nga na yo répondre na okene wa na ebiseka amema mwana ye na pédiatrie balongola ye ba crachat soki ezo obésité vandi na mutu po mwana na munene te aka mutu munene donc amema mwana ki etaisa non santa mwana na ye so na oki mwana na tiki ko ronfle ndenge wana ba crachat longwe na oya o répondre tala lelo bozwa makamba Benita na ba Maria oyo botala ngolo kwa série te et servir bino nde leçon
camarade ya malamu azalaka na esusu te. Moni vie oyo tokoma vivre lelo meilleur ami aza te. Camarade aza ngai kozwa camarade eza problème na vie. So nazwi camarade lelo nga moko fona bando yeba deya to bandi problème na vie. Donc nde nazwi ka camarade. Donc nga mo deya na miloba na kotisi problème moko na vie na vivre na danger permanent moko naza na ye awa. Mukoloka ba ide na biso ebala na te. Aoye internet. Akoye internet. Sawa tola wana kutu. Tokenda ne voyage ti. Tokenda ki toleka ki tokota ki na sa mai. Lokwa pe batu bayebi kaza camarade na nga. Aokosa na makamba lokuta mokili ndima kaka. Benita, ndima nyonso ba opakola o. Boyaka olakisa biso ke boya ba meilleur ami. Wane loko kwa vous expliquer te. Ozo expliquer ni mutakala mobile no eza derrière les réseaux sociaux. Tu peux te taire. Kanga munoko tika batu ba loba ba mata ba kita mais yo et servir yo leçon. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Maloba na nganga na pesa au conseil yo tretanga loke nemi na o rappeler oze nemi na nga to a cible na nga te. Moto otindo abatami na sima na o wana nde cible na nga. Tala lelo. Oucho kufila mwana. Ata na mawano te. Pondo oza wana umubesu. Makile ezobima. 3 mois kute kokina nute. Il faut se rétablir santé. Atali batanyo stubo sekaka na ete. Makamnyo sa malamu atali angote. Mais ayo expliquer biso nde nini. Mobala boyaka yo na telefone. Ndenge nini basemeki babengaka. Bandeko nanga basi. Bosala nde nini obandiki camarade na moningo lakisi belle famille na. Bosala nde nini. Benito zaki zoba makasi Bandeko histoire Benite te abino Atolinga Benita te mais ebakisela o expérience neti ngai histoire Benita na ba Maria ebakiselinga expérience na komi sous cœur dire ya osarana te. Naza na cœur dire susu ya osarana te. Ngana logota motema makasi na balabala. Nazwango pe na balabala otala ke batu basali yo mabe trop muta osalo mabe sans cause. Mais yo soutenaka yo sungaka te ngafuna koma ndaboy. Bata mokili kuna musika nanga. Siko yo omoni so camarade oya na vie na yo po ya koyiba vie na yo. Benita na ebisaka oke Karina ana ba clé na yo. Leo to suki wapo omoni mutakala ya Ramsey. Omoni mutu so aye mission na vie na yo. Asimiliaka Akoko ma pe boy na akomi na epe mukala na yo akomonse elo pe be mission et tout. Mais ana objectif. Moni objectif eza atteint. Mutakala mobali ebimi. Mutakala ya mobali ebimi. Yo vivre na mutu lora camarade mais yo vivre no loke ennemi. Ayebi rene na vivre na Sarah fona zwara ba plan. Sarah ba sone na mobali na ina cha enregistrement. Po ayaka na ndako. Sarah tikelinga telefone na ina komona pe photo ya na Diego Pia azui. Sarah tikelinga loko boye. O vivre na ba camarade ba na ba clé. Omoni Christelle. Na moni publication moko abi Benita na bandosa elo live chaque jour. Siko moya ki amitié na bolingo o bozaki nango lokola ba ami. Ezaki ya lukuta to ya ki ya solo. Ou soit boaki na ba antécédent, boaki na ba problème, bolingana na mibali, to ezani no binga eka musanga komona ke batu mo baaki ba meilleur ami ba ofinga na binda boy. Oyebi ke posa ya kozara na camarade na vie na kozane soutien. En tout cas, yango na boya na ba camarade na nga nyonso akala. Tala nga na loba na réseaux sociaux na loba ya obata mate pona ba camarade wana ba oyokanga. Na boya ba camarade nyonso na yakala na boya ka pona makamba boy. Camarade danger permanent. Olingai ba camarade mingi Benita na tuna kyo yango amour yango pesa ina ba camarade utai wapi. Moni motaka papa. Mobala sambwe. Nidite na ona no sambwa ke suki wana te mobali pe asambwa koti na lista mitakala. Camarade azoya na vie na yo kobenda makambo. Oyeba te. Yo yebi ba belle famille ya Karine.
Ndeni yo tika Karina sola na bande kombal no. Yo siko yo. Oyebi ba belle famille à Karine. Comment bosala ndeni ozu numéro ya mobali na opesi pe camarade na so bengi nga te ozwanga na numéro ya mobali na nga to so to wana ba problème yo ndo benga mobali nango sola na ye bosala ngo ndeni bandeko basi. Benita na tunaka yo. Benita yo yebi Karine wapi? Relation internet. Mama, tuna sango bakoyebisa yo batunaka sango. Oyoka nzembo atuna sango te. Tuna sango ya bana lunda. Otuna te mama. Yo kuchi Karine réseaux sociaux mobimba bafinga kayo ebitina te. Yo monika ke batu bafinga ke poyenda moto malamu. Oh yo yebi makambo ya sala na mitema lona na mitema bato wana nyonso tendenge bakabwana. Yo fako tuna Jael Show akenda yo linga elobina mura yo linga Karine koleka Jael Show. Yo ebi relation Karine na Jael Show. Tuna sango. Soko tali kota ofinga grâce temo. Yo ebi Karine. Yo la na Karine te. Tuna grâce temo akola na Karine mbetu mon coach. So pe bara mwasta mbali to ebite. Me ya ofinga muninga lesbienne. Me yo zui lesbienne ola akane mbetu moko. Bo finika drama moko. Bo sara makamuni. Bosaka makamuni. Tala lelo soki Karine avanda zo sokola grâce temo. E banda ote ayo te. Mabena. Moni mutakala papa nenge bimi bandeko bozwa leçon hein. En tout cas live nanga na interpeller ba conscience na bino hein parce que lobito zo su mutakala ya mobile musute hein. Et moi ça me dégoûte. Respecte ya bana mibale zate. Na linga ata to finga na ande to finga na hawana. Mais bokomi ti kokotsa ba mibala baninga na barando kopibie ba mitakala na bango c'est méchant. C'est vraiment méchant. Et puis là on y bolinga bokotsa na mutu ya famille à Ramsey que moi si na muta publier. Wa mitema mabe hein. Wana bo penser nini Benita na ebisaka o Karine linga ba leka ete. Wana ya ba condition na ba principe na ebisaka yo. Tant ngaka na lekiye, a comprendre que na lekiye, a komo lukandeni na osala nga problème to bebana. Na yebisaka alinga ba lekete. Na yebisaka alinga te ke batu ba comparer yo na ye ke yo lekiye, a obalolelo mandoki. Na rappela ka Benita, Karine azuyo ba clé. Yebaka mukolo boko bebana, a obeto ba bombe. Banda o bando finga na batu na réseaux sociaux. Non, ba yeli o mutakala mobile note, mais ya pesi biswango. Yepe mutayeli biso, ayela biso mobile no asenta na Dubai. Infidélité mobile no, toki ango na munoko na ye. Liwa mwana na yo, histoire nyonso ya bolingwa yo na mobile na yo, na munoko wa Karine. Finalement, oza mwasi toza nyama, waka na secrete. Ete ya bino bande kwa basi. Bino batu bo continuer ko vivre na ba sentiment ki camaraderie. Bato bo ebite. Bato bo maîtriser te, bato bo monate. Mais boko marti na niveau ba confiance au benga e po ebisi ke en tout cas nga leo na mobile na nga to lali bien te, nga lala ki na che mutu na est ya chaki mutu na ouest. En tout cas non la tola e boni. Bien. Ozi mutakala Benita. Obinini mura. Mutakala Benita so ziango. Mura tikalo ba fanti yo zaka. Zela na zo tindelo zela ka ekote le siko na téléphone zela na transférer le yo. Mama Benita mutakala mama zela na tindela yo mona. Mama. Benita mutakala momboya. Mura. Toyebisaka ye basara likele mbala ndoki te bandiaka ndoki te moni likambo elekinga somo tinda nana telefone na maboko mura tola na boîte liyo ozwa motaka ngro bapage bokomelanga na privé bozwa motaka
Ah, Benita azali na raison. Moura, oyebi ke Benita azali na raison, bayibi video ye na mobile na ye, bayibi ye na téléphone. Oui, c'est vrai, ezali mobile na ye. Benita na raison, azalo babi eza video ya mwasi mususu te ezanga na Ramsey. Oui, eza ye na Ramsey video yango yo. Ye na Ramsey. Sikoyo, bonjour ma Sarah Chou. Ma pasa. Bonjour ma Sarah Chou. Moura olinga boy songer. Non, oyebi ke salinga pasi Il. Oh, penza do, azo clôturer 2023 moko ya cauchemar. Mais nani ma pasa. Oui. Na ndenga mabete. En tout cas, ngai penza makambo ezokolisa ngai. Omoni ko sololi pe kitoko Sarah. O sololi penza. En tout cas, na posa ya okangama na mutu na vie eza susu te. Non, Sarah, confiance ezate, confiance kana bana na ona mobali. Azoloba na okanisa kuta owanga na za muno makasa azoloba bi video wana bo eza ngana mobali na nga bo bimisango mobimba. Eza ba video ngana mobali na nga bo yibi yango na telefone na nga. Benita na yebi kwa yo. Sarah, nani aziba video wana? Karina kangaka batu ba clé. Aza la seule personne à swana na na réseaux sociaux tikala obimisa audio na ngata na ngote pona i camarade na été. Benita, ngata ko bimisa na réseaux sociaux. Omoni Sarah opese penza conseil moko. So aza mwana mayele, so ayo kite Benita omoni Sarah ofinga tout le temps butu mo ya osaba live. Ofinga Sarah likolo ya mabolin. Mais relation Sarah za na mabolin à l'époque, yo tikala kozana ngote. Relation ya réseaux sociaux. Ofinga batu nyonso likola mabolin okufela mobile no papa nta Karina yate aya otalo te okufeli mwana ayete mais ya sala ba baby shower na ya lokuta ti lelo koza na confirmation te ka bota o elobi na on Sarah mwana obèse mutu obèse mwana so ya nanya koma olaxela batu akoma ko brandir trophée ya mwana batu okenda baby shower o ya salaka mais yo okufela mwana yate assistant atani lo moko te omoni abandi ko sambusa ya wati ya bandi ko sambuse yango na tuna ata relation mwanda mba bolingwana bazaki nango wana yake balingana ki soi-disant ata ya muke wana ezate ti okyo sambusa mutakala ya baninga boye bandeko en tout cas tokomi na fin de l'année bosa très attention bolinga te batindela bino ba mitakala eza envoûtement eza malédiction oto okota na 2024 donc otala ba mitakala ya bato bilo bolinga otala na yebi ke mura aokabola mura soza nango kabola déjà mura oyoka biso te mura tika boye s'il te plaît kokabola ko neti communion d'église te mura oyoka na ye te aza na ye na mupongo akoyoka te te mura penja motaka yokela ye mawa omoni ngape nazala mutu akietoko tala mura yokela ye mawa s'il te plaît makambo nyonso nalobaki lobi na live ya makambo ya pasta yango namoni na video do pasta aza makasi kote eloko yango tala pasta ndenge agumi munoko yo on dirait okrake na olikambo yango s'il te plaît te mura yokela ye mawa te tala eka ndenge oza bandeko ya basi ata finga biso tika mura kotia te Benita que ça te sert vraiment de leçon omoni na vie omoni nde tofingana na biso tosuka wana me kozala kana la malédiction ya vie ya mutu te kobimisa banibita batu te ata mutu wana oyina ye nde nini tika bato mosusu babimisa yo ya kofinga ye mais kobimisa te tika mura pardon kobimisa te eza kitoko te en fait ete ya biso kaka ete ya biso po makambo nyonso ekomeli Benita yo loba ngana loba mapasa loba afinga biso à l'époque afinga Sarah ngana mutu ya TikTok ngana za mutu ya YouTube te siko YouTube ango siko TikTok ango baye bakonzi yo baniati yo neti bakayasi Sony Benita ayo na mobali bosambo nzela moko siko mobali no pasa pasteur yo pe ma pasteur boni kosanga ba video ya mitaka ndengo wana et puis regarder na téléphone est-ce que Sarah mobali moi Benita pena azala vraiment pasteur penza azala vraiment pasteur
tala muto azoloba mura kosi botika misala mabe mura tindelinga na nango mura tindelinga na nango donc tango bokoma mura kosi bwana posa bomona nde mitakala wana po mura kosi te ata tindelinga mura za nango akosi te atindelinga na nango yango oyo na otala ngo naza mura bon en tout cas ngambu tuko kotindela no ngate na boyi eza ba malchance eza ba malédiction omoni bino bato bolinga omona mitakala ya bato etali bino mura tindela bato balingi me boye bato elatela bino malédiction mutakala muto ya sacré mutakala muto ya envie eza sacré mapasa ya na nga ntuka na bangi mokili ah oui na kwa Yesu na bangi somo siko Sara video yango siko Sara nani abimisi video wana po telefone ya Benita siko makamba saki na mobile ne ba se filma kika bango mibale siko ekomi na ba telefone na bato musu ndenge nini c'est ça ce que je comprends eza problème tunanga nini ya problème ma confiance Benita il paraît akomaki kokosaka soki pe ana crise olandei ba conversation te Benita ebisenga na benga mutu bwe na telefone na muto ya pesaki telefone muta trike si omoni makambo ya kose filme boza mwasi na mobali Benita za oloba oyibinga video na nga na mobali na nga osali yango ba capture yango bandi ko publier cha video wana eza mobili bato zaki nga na mobali na nga nde to bande ko sala amour yango ebili bazaki na mobali na ye nayebi te Sara ba délire musu basi musu bazala nango na mibali mususu ke oza na mwasi bozalaka me bose filmaka ata bosala masolo po sikoyo bovandisa ngo na kati ya telefone po bosala ni botalaka non c'est des trucs démoniaques au fait c'est des trucs démoniaques Benita ça akondeni parce que soto ozwi video ebimaka ya mutakala na ya liboso ye muta filmaka ye moko pe tia opesa ba bizu wana ye mo mutabanda ko filmer et ça akondeni okoti na fantasme wana ya mi filmer pourquoi eza Benita nandimi te ke eza mwana mobali wana pasteur wana donc Benita za ba fantasme wana o Benita mutasala yango déjà Benita eza idée na ye Benita eza esprit démoniaque elata yo mama oza mwana mwasi mo fala okota non na ba prière oto kufela mwana osali oboti morne donc mwana kufela ko déjà à partir ya na kati ya libumu oza muto ko banda so ba délire buzoba ba salité boité ozongi mbala moko bandi ko finga batu ba monyo na bakin banini mwana mama ma sœur ete ayoka te makambo nyonso o traversa na vie na yo bandeko conseil gratuit camarade na sa moyo mutu wana mwazate ti moninga komi na yide en fait ndenge eza wana bayeba déjà baozwa ye baclé oyebi jalousie mapasa jalousie ebotamaka jalousie esekreaka babotamaka nango te au fur et à mesure bacamarade baomona yo okomi neti na avance ya mbongo papa sa atikela yo osombi babiju baomona neti yo komi ovivre koleka bango bakomokango baclé jalousie ki camarade lobi nango Sarah lobi Benita en tout cas Sarah te yo makasi vraiment soza mutu esalaka si vraiment oza sur la tu as ta tête sur tes épaules oyoka conseil yo Sarah lobi Sarah solo li yo pe ya kitoko ok na ero so comme na plus de 35 à 36 ans que presque 40 ans yo banoluka ba camarade na kimukolo camarade osala bango ni Benita yo osala na camarade nini ero po bosolaka nini camarade pe ya réseaux sociaux na kala po tosalaka camaraderie te tosala na bakikarine na kala lelo yo mutu na mutu akoma komivandisa na coin na ye aogere bana na ye mobali na ye business na ye bacope na ye esili camarade aki mokolo esimbaka te puis camarade yango ya réseaux sociaux bomona na apete donc masolo kaka na ba WhatsApp na ba TikTok banini wana bopesani ba confiance wana nyonso koma kosola na belle famille na nga sola na mobali na nga Benita zoba mayele te oza zoba Benita eteya yo franchement mais namoni ata Sarah pesi yo ba conseil yo oyoka te Benita mokona omona yo vraiment to omona yo démarrer caméra na ofinga Sarah omonde mabola sali yo ozui nga penza kokote msu ozui oyoki nga za mutu na keto na ngene sa mura panza video wana me na okeli okutu mama na mitie na place oui na mitie na place ki mama ki mwasi na oki pasi wana na opeksa mura asala ngote mais côté Yesu Kristo
En tout cas, la famille bo tapoter. Moni makam na banda oloba. Na silicité, mitakala yango wana ebimi hein. Na yaki opesa conseil, na silicité, mitakala ebimi. En tout cas, Benita. Nga naza pour bapasi na ote, nga na yeko seko pete. Na yepe okote lote. Mais nga, omoni histoire ekomeli yo. Et servir nga comme expérience ya vie. Na continuer kozala dire o nga naza. Na continuer toujours ko éviter bato. Obaki seling expérience na vie. Histoire na yo. Mais nazo participer te na bato bazo faire partie na humiliation et nudité na yo. Je ne ferai pas partie de ça. Naza parmi bato wana ba publier te. Naza kutu te, naza te. Mais réalité na yo et pesinga isusu expérience et baki seling expérience à vie. Et baki selinga pindake na tiasu ba bordir a minene na tonga penda lisusu ba bordir na bakisa na vie nanga. Moto malamu ate. Moto malamu ate. Nandimali te na pensa ki boko beba na Karine mais ti boko mana niveau ekomi oyo. C'est que moto malamu ate. Menga na ebara bo suka bongo parce que ba relation na enyo so banda na bango ba ya na réseaux sociaux ba amitié tout wana ekufa. Batu balukela e mikanda, batu baswela e bandaku. Mutachan acha mukanda na ye. Po Karina lalara na ndaku na poto asalara ba video ya bandako fingila batu. Afinga Lili complice. Afinga maladi ya mwana mwasi wana sambusa na réseaux sociaux. Batu tu ba eda sambusa bango. Benita. Oyokaka to oyokaka te makambo to banda koloba. Tala lelo yo. Hey! Esi singa maloba hein? Esi singa maloba. Mais na baki se expérience na vie. Na baki se expérience. Moninga malamu akate. Na kanisa na sala kerere. Mukomsu na bi mais batu bafunga melanga penda bo etoza ba camarade po ani na cha ba clé. Mukomsu na mi lobelinga bi batantara pe chance. Et l'accepte que batu nyonso tu o basalanga mabe so na zu ba camarade pe ba osanga ka mabe. Mukomsu mona ide mo ebisinga batu nyonso ba ndenge moko te na kokanga malanga pe na ye mais ezaka na esprit moko yako ebisanga komekate. Benita makambo ekomeli yo ebakiselinga expérience. E baki selinga na tonga lisusu ba beton na vie nanga. Muninga malamu ate na confirma ngo sulelo. Na kanisa mabete. Ezara décision mabete. Camarade azate lelo. So ozui camarade na vie ozui danger permanent. Mwende ba ibio makolo. Ba ibio ba soda. Joujou azara soda na yo. Ange soda na yo. Bane bele baki ba soda na yo. Bakomi ya ye. Asuki wana te ayibio réputation. Ayibio notoriété. Na suka nango. Atiki yo motakala na yo na mobali na yo. Basambusi yo na mobali na yo couple sambwe. C'est chaud, hein? Moni bandeko batindi ba demanda wa. Na yambata quelques personnes. Allô, Papa Kelly? Bonsoir. Allô, bonjour. Ouais, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Yaya. En tout cas, ça y est, nazolanda rayo. Nazolanda bino. Pour la maramba Benita. Donc, mingi dans le besoin de pour le lobby déjà tout. On a n'ingana le bas déjà le lobby ango. Mais EPCR à leçon. Nga po na nga pena botika nga no mura wana a publier pour EPCR na no leçon. Ça va to la Benita moi mukede dans mon colo. Makasi. Makambu to le kaka na réseaux sociaux Benita ayebi yango. Benita ayebi
ayebi une histoire ya Karine de A à Z esika Karine abandaki ne sika suki aosuka na bato Voilà. akomisa alakisa bato ke na bino nde mutu boza na faute Karine mokonzi mutu ayambali na poto parti oyo bosani yango apesa ye na mukanda na ye Karine apesa ye kutu kombo ke kombo na Miriam Mokonzi afinga mwana mwasi wana tu afinga mwana mwasi na niveau moko Karine na Miriam bazokanga ba photo loka mapasa mibale Miriam alongola chambre bana na ya installer la Karine chambre yambaye na poto ya na poto muta yambo na ndaku Miriam aloba boye Karine azalaka ndeni so akina ndaku na bino ifasala to a filmer loko mwaka ngelo mopo apa yebike bobe balaka na ye oyeba loko Miriam alobango ba clé oui, aloba ngoko Miriam aloba Karine asimbela batu ba clé. Oui. Soit kana tsoka a commission camarade pa ifa loara eloko mo anda akanga photo esika moko bete azwa eloko moko ya yo po ayebira bobe bana yo na est-ce ya yo kaka yango te. Héritier Watanabe musicien na biso o ayebani Congo mobimba. Bakanga muida chaînette. Altinga ye kaza moyibi. Muto abimisa na vie, muto abimisa na vie Fabrigas abimisa na télévision. Afinga eti lo continue ko finga ye. Est-ce que on toi tirer les sonte pour na ngai vraiment batika ba publier ye et pesa ye les sons. Pe ko zala ba camarades zana ngote que tous les camarades ba mabe sarato la talande mutni o rozala na ye. Na ki ya mitita tant oyebi da ke histoire muto eza déjà boy. Pourquoi okanga manaye? Ke ya ngai atuka na yeba histoire malamu azana histoire mabe ngai kamadi azate papa concept wana ngai azaka te parce que nazala na bato ata na histoire mabe te ape mwana mabe te même na ba quartier na passé bokola na bango même kola sala kayo likambo obite ngaka kamadi suste na ona ngai penza Benite siko zali ozui nga penza pona ngai ozui Karine mokonzi aleza na biso bana mibali makamba sala moi mobali nini o Karine fingi na réseaux sociaux te yo ilobi ngata yo moko respect na mibali zate moi na mobali oyo Karine afingi te na réseaux sociaux Karine fingi we rason Karine afinga Kofi Karine fali kutu on parlons pas afinga soki Jean-Marie soki le tulasi mutu nini mbana mibali nini Karine zona na respect na bana mibali te bon siko yo moninga ni mwasi et pas fingi na moti ayo suka fingi na mobali ne moko susu abotisi mwana merci otali kamona na bossa na tala mutu o alalisi mutu na se na vie ne babinga likomba mais nzamba sali o grâce moi mobali moi apesi yo mwana na vie o fingi o saleli live est-ce que tout wana est-ce au monde ba obotikali bino ba shimbwa ba chien o ba so ba chine na ye c'est la tour na bino siko bino ba oyo en tout cas nga pona na zala sûreté que ba Chine na baza bato monde oyo non je suis pas sûr et certain on te bando baka baza bato monde oté pour muto aza na conscience mutu pena moi si pena ki bo moi ça na conscience tant otala bilan ya Karine via Karine muta mayele okata atako zata temps ya kozata pembeni ya Karine te ata mboto opesa ite opese to banga mutu penza oza na conscience oto benke mutu ki bo moto ezali histoire à Karine otalika bilan Karine mutu mwasi penza oyabi ko se respecter ata mbota Karine na musika boy ata nzela Karine na leki mutu oleka te alors tant yo ozu courage na commissaire camarade ozu ba vidéo la voilà au fouti alors etikali bino ba chichien été ya bino ba chien été ya bino moko na moko bino bozo ba $10 na bino soki bozo la bata solo neti nga penza na sûreté que ba chino ba bata solo nga na lobango med fois ba sa bata monde mususu ba bata solo te pour muto ozo $10 no pesa muto lokola Karine en tout cas oza muta solo te muta ndima mama na ya finga ma poka na succès ba finga mama etongo midi poka matika raté alors ce que bino ba chino ngona comprendre so boza bata solo bete ba na ye ba raté en tout cas Benita pona ngai limbisanga ozui soki mura a publier mutaka na yo Sarah appuyer ekende bongo kenda bongo mama kongo ba publier te bongo ete pourquoi publier ngo mura publier pesa batu mama kongo kutunta pesa conseil abepa batu mama kongo asotsa batu bien so ili kamoza na partie prité yona ba okeli mawate bongo Benita mta finga mututu mura publier ba photo wana ngam na tinjo publier mitaka la wana Maman Kongo merci merci beaucoup Sarah Tola na biso ya journée merci non quoi
Merci Noko, merci vraiment. Bye, merci. Et ça opinion Noko Kelly, Noko a bien publié. Wana opinion Noko. Allô, bonsoir madame. Bonsoir maman Sarah, vous allez bien? Ouais, ça va bien. Maman Sarah, c'est ma toute première fois de monter na live Nabi Nayo. En tout cas, maman Sarah, laisse-moi vous dire que c'est hier que j'avais confirmé que tu es une très bonne femme, une très bonne personne. Maman Sarah, moi que je nazo lobanayo, na la pas vie à ba camarade, ça fait 2 ans je vis seule. Na sala makamunanga moko. Maman Sarah, ba camarade ba koti sanga hôpital na nzima te batu na liaka na bango, na vandaka na bango, ba koka ko sala ngo ba sala nga. Maman, je vous dis vrai, les amis à l'élo, ce sont les ennemis à lobby. Pas ennemis à lobby. Ouais. C'est que ça nani maman na sali maman Benita. En tout cas ceux qui bazonga ni ba camarade c'est que maman Benita zamboa. C'est kaza vraiment boa. Na lundi tous les 2 live na yo ki m'a mis ce tambolinga bi ça ce sont les vrais amis au total à qui lobby ao. Ah non, mutoaza mutu maman Sarah. Mutoaza mutu. Été ya biso ba jeune fille to ling ba meilleur ami na ba statique kidi mon meilleur ami biso ba meilleur ami oyo maman s'arrêter ya biso en tout cas merci beaucoup wana Benita a continue live hey maman na Arieta Karine Mokonzi la Benita na kisakiro tuna sango ya zwa kita liboso vanda yo tuna sango non, maman Sarah, batika ovanda, reste dans ton coin, fais ton travail. D'ailleurs, kuto bonga koleka, donc toye bien. To monaka, vanda na kwena yo, na bazala bien. Avion pepo, le temps midi poko kende, et pesa million c'est ton temps. Réjouis-toi, zala sans camarade, rosala très zéré, plus que bazala meilleur ami. Toza maman la TikTok. Toza na TikTok tokomona kaka bato bakopanzana tozali maman. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup maman, merci vraiment, merci. Ba séparation à TikTok nano esili ten tokomona ebele. Allô Gucci. Allô Sarah, bonjour. Bonjour ma chérie, boni. Bien, yakala boindeni. Nazali boni business que bien. Maman. Moni ke natalaka. Business qui est bien. Tolanda conseil no business to femme entrepreneur tolando malembe. Ouais, yango ndevi. Yango ndevi maman. Vraiment, merci. Yango Benita vraiment Benita leo na yo lobelo sous na live. Benita zarani vina au Seigneur. Benita vina yo otekango na diable vina yo au salango échange na TikTok vina yo on dirait au sacrifier ngo na internet Benita ezaka nini to lexara moite Benita ezaka ni ozaka ndoki yo moko ndeni mwana mwasi vina ye ya mariage banda banda kota TikTok bando tisi kozalaka na ba problème libala no wana fondation nango mabe ezo continuer pe kama be ezo kepe kama be Benita eza nini si tu as l'argent mais tu n'es pas heureuse ma chérie au convent d'accord 1 mois au respirer bien mais 2e mois bon bou pas problème eza nini to karamawa quand ça tout lobela robo parce que tu as un nayo non netinga un na ça va passer et ça la passe tellement passé toza bato emsu to lobana ba Sarah o to lingaro de vrai mais total la rappel to pousse un peu monter parce que to banga un jour peut ba promero ya neti nga maintenant na ebara que un jour yona Karine Bokobe bana ngala za lo batana ngone profiter kole ko kabisa na compte na nga ya kala on a perdaka etono solo moi mukena yo mais no ebi Karine bi Karine camarade nanga d'enfance depuis je le savais que bobé bana niveau tombo la Karine niveau bamba na ni tala lelo lentani nga sali yo est-ce que Ramsey wana pena sambela ra solo parce que yango na makasi bongo na vidéo
Pitié! On est qui Saint-Esprit, to Saint-Sentiment. T'es esprit Après, sentimental. vidéo ezaki. Maman dans le putanga na vidéo ezaki. Ezaki yo te Benita. Donc on doit assumer mon bébé na batu mo boy ba vanda na yo. To longa na Karim parce que Karim je ne savais que mon bébé na. Oye non na toile pena o baby sa image à Christian Fernandez ka poza mobali asala combien. Merci. Non, je suis désolé pour toi, Benita. Neti yo ko ato sambelo buki mabolongo lelo. Dans 2 mois, to ozwa likam. Oh, likamba fête. To fêter na décembre la likamba Benita. To ozela février. Sarah, je t'aime, bisous. Bonjour. Bisous, ma chérie, bisous. Bonjour, maman Sarah. Bonsoir. Bonsoir, maman Sarah. Merci, non, ndengo matisi ngai. Merci beaucoup. Na moni ozala koma kuna ozo akizenga na opo na bilongi. On a matisi yo. Oh, façon nga na lingaka yo, vraiment, il fallait kako matisa ngai. Merci. Ngande na komela ko na Facebook, Sarah to la mwasi azanga mbanda. Ouais, na comprendre. Alors, maman Sarah, munoko na yo nganga. Munoko na yo nganga olobaka yango esalemi. Ozolanda. Ouais. Onanga. Benita azangi sorcellerie te na ndenge ya bien. Na ndenge ya malamu azangi kozala na misala molili te. Pourquoi? Comment se fait-il que biso ba auto et TikTok et tokuti ba problème to ba makambo botamaka chaque jour kombo nezanga kati. Faso alekaki na makambo papa nsa. Et akokaki kozala mutu moko lisusu bayoka ye na réseaux sociaux te. Mais lobelaka eloko te. C'est ça, il fallait changer vie. Mervine afinga ke na tongo na poko atindeli Mervine ba matière. Ozo imaginer mutu andengo wana azondima matière na ye moko apesa kaka po balobela ye. Il faut être folle. Ozo mona. Tozoloba nayebi na ba faux compte azali azoyoka biso. Mais lobi boko yoka lisusu likamo mususu ebotami. Au juste yo za mutu andenge nini? Oza na famille te, oza na ba parents te, oza na maman te, oza na bandeko te. Façon vraiment ozalaki humilié na makambo papa nsana ba audio ba makambo ba vidéo ya mutakala oza to ba mwasi moko na mona te. Ngana ya TikTok na ebandeli na bando sepela na mwasi wana. Après quelques temps na comprendre. Après na sepela na ye na ba vidéo bando sala ya mike et la motivation ngape na bando sepela na ye. Ngana yaki komona bebani na Pandora baba ikoko ba makambo na comprendre ki ke ofi oyo aza manipulatrice. Aza vraie manipulatrice to lo basoko za mayele te akodindisa na libulu ya tikali. Ozomona. Na libulu ouais. Mutu mobimba azalaka na discrétion te. Aza na discrétion te to ba vie na ye ye akanisaka aza na Hollywood. Imaginez soi-disant camarade aya kolo. Maman Sarah tola. Maman Sarah. Allô, maman MM. Allô. Oui, allô. Allô, maman MM. Oui, allô, madame Sarah. Pardon, c'est la maman MM assisa, assisa message na. Imaginez, soi-disant, ami na ya Karine, azoyelo na réseaux sociaux, na 3000 personnes, sur 4000, ke ye moko bambana kana libumu, nde mwana kufa kana libumu. Ozo imagine, na mitema ba mama oyo babota ba yebi ndenge libumu azemi ezalaka omi bamba. Ona monite keza kindoki. Yo moko mama obo mwana na kati ya libumu. Moi, si Afrique, nous sommes allés quelque chose qui a zemi jamais okolinga ofona na mutu discuter ou bien ata mobali atindika yo okolinga te mais ye moko ami bamba mwana akufa ozo imaginer mutu ndenge wana soki azawa azoyoka ngai aluka ba psychiatre na ba psychologue ba meka kolandela ye santé mentale na eza malamu te ndenge soki wana mama Sarah. Allô. Allô. Maman Sarah, bonjour. En tout cas. Allô, maman Sarah. Apparemment, la vidéo est en pause. On dirait en pause. Oui. À quel est sous maman Sarah Zonga? Maman Sarah Zonga. En tout cas. Hey.
Allô? Malo, Maman Sarah Zapi, Fazonga, Ayo Kabiso. Franchement, il faut azonga non Ba ayo kabiso. Ayo bakomi Kabiso. life en pause. Ake wapio. Nazozwa téléphone peut-être. En tout cas, Makambo, et puis ça biso yon sur les sons. Maman, Yaming, la dame n'est pas sage, aza maélité. Bien sûr, Parce la que dame na n'est pas... kotala Omoni, parcours ya Karine bato abebe na bango muloko anga na kokoma na niveau kopesa muto bongo confiance ya 100% mon na niveau tina mambo foyer na ngana mambo italinga na bete e bandi boni. Bandeko, même na ba âge tokomi nango oyo ya ba quarantaine ou même ba trentaine, eza âge ya oluka ba camarade na moment oyo te. Oh, Surtout ba camarades ya réseaux sociaux oyo oyebi te. ça arrive makile ko za l'écoutani. Peut-être au monde qui gère ya muto eza genre mais il faut quand même qu'on en ba réserve. Eza pe likampe ya ba camarade te bandeko ye moko Benita. Comme yo kendaka elobi na ngata mama sa ba kebeleki oko misangisi mi kotisi nyonso yo nyonso za koyeba téléphone lelo téléphone ko man niveau opesa mutu confiance na téléphone. maman. Bandeko onyo se banda mabe esuka pe mabe. Benita atambusi vi na ye mabe. Ceux qui bateau bazan la vie de couple moi sans mon bal a téléphone code pour que moi sans ma téléphone moi pas téléphone code à combler plus fort personne qui copie sa relation mon avec beaucoup tannés qui me colle dans les réseaux sociaux. C'est ça et bandi no boni et puis mon droit Karine na yeb na to bandi olanda Karine lelo te Karine aza muto abeba na na bato et puis soka na vie na on ne croit pas que non aye pour na vrai non aye pas Luka Mathieu fin de compte à Luka avant la battre nous aussi bien que na opesa ça m'a battu jusqu'à ce yo comment niveau yo finga yo aussi na ba problème à vie na yo en tout cas maman Sarah Zonga na comment niveau ko féliciter c'est ma toute première fois au maintenant ba live na na TikTok na beta tango kara mais na vendu vraiment le vie qui na ndak na obina landa live oyo elle m'a vraiment touché. Mais bandeko o nyonso tosalaka ana mokili oyo efutama faut koyeba même bible elobi yango na Galate 6:7 alobi ennemi pe lelo kosunga po s'épanouir na vie. C'est ça. Il faut que ça table besoin ba délire besoin ba sentiment to linga muto na te mais alobi lo mo faut tirer dans les sons muto ngala négliger ma amne o ya banda kala na ba Karino c'est kay koko za la yebi muto bien. C'est ça. Il faut yezala ki bon ta mi memaka le mal que la dame a mi memaka c'est une dame moi je le mets bien nande ko linga minga ba ko pesanga ma par rapport à ma amnae mais franchement imaginez je me na comprendre mon cas ba tito ma amnae au robot tout me comprendre que mon ko ba seigneur sunga mo so mene ko comprendre bien mo za source ba mama kamne belezo ile na vie ba misusu ba mo pe baza misala mabe nde mama o auti oleka otoloba a misusu ba semence à sorcellerie eza kati na bango po normalement yo mutu ba oloba ke ozala kisito zizemi na yo elo onye ko zango vanda na yo na penza na ba Mervin na ba Karine na ba fali ba ikoko no ba ke kota ba olakela mwana na kati ya libumu bandeko ozoyaka kosamba samba makambo osamba samba makambo ndeko na utko avant ko ma live maka ya mama Sarah na utko landa live moyo Karine na utko leka ko balo blo moko wana mobile ne kuta utko finga suki Arles na wana mobile ne kuta ko boya e kalate c'est qui est sur ramsey aboya na poison dans les sons attends mobile on maladie faut prier pour na belo bambo belo kuta na vie azan na mieux placé ya kota ka bikota kota yo quand ils ont mama pasteur mobile dans pasteur azan na ya pasteur wapi. Donc, je sais pas si ce que moi ça modèle. Ma belle femme, comment au film a fini. Yé vine et nous faisons l'envoyer sur TikTok, les réseaux sociaux. Benita, ton entourage a bien fait.